Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. Mbote Nabino, Esengoza Abiso, Yakoeba ke bozali ebele, ou bozali kolanda biso na ngonga oyo, chaîne YouTube Nabino DMTV, oyo et même la cabino ba analyse, ou tolinga ke sala vraiment objectif makasi et par rapport à ba sujet d'actualité, ne tozali ko même la bino sous sujet moko na ngonga oyo, actualité boyebi ezali dominée par politique, mais ezali pe li sous dominé par affaires rébellées sur le plan judiciaire. Mais avant tout qu'on aborder ce sujet, tu es bino sikoyo, tu allez qu'on rappeler nabino, puis nabisonyo surtout par rapport à l'Italie maladie au coronavirus, tu continues comme il battait là, plus de 7000 cas confirmés dans la République démocratique du Congo. Nombre ya ba guéri pe ezali ko matamalamu et nombre ya ba bazali ko kufa, en tout cas pourcentage ezali toujours maintenu dans ces félicitations à l'équipe Mobimba ya riposte oyo. Je rappelle que bazo mérité pe ba ko ba salaire na bango pour tout monde qui bango dernièrement ko kita na balabala ko revendiquer 3 mois ya arriéré de salaire. Tout continue ko respecter ba mesures barrières pour prévention ezali seul moyen efficace pour la combattre la maladie wana. Mike Mukeba est prêt ya ko tendre le bon à Félix Tshisekedi ou plutôt prêt à soutenir Félix Tshisekedi so qui eu des ponitation à la nakati ya coalition wana ezali ba propos ya Imoko Mike Mukeba o nalingi invité bino d'ailleurs beaucoup ka koyoka ye parce que yangonde ezali objet ya analyse na biso ya lelo bolanda honorable Mike Mukeba ensuite tozonga pour que to meka un peu ko décortiquer makanisi na ye ndenge ya lobby une évolution par rapport ya position ils ala capé quand même tranché mais nous le connaissons tu bika zali mutu moko za tikalaka objectif na perception na ya makambo na ba analyse na ya salaka et azape mutu conviction on doit le connaître. Mike Mukeba est plusieurs fois sali prison pour na ba idée na ye et jamais tikala ko lâcher ce qu'estimé que loko azoloba azali na bosola azali na nzela bien sûr. Je rappelle que bozolanda DMTV ceux qui ont abonné te cliquez comme abonner la chaîne s'il vous plaît ko bosana te cloche ya mukeza juste à côté ko permettre au comment qu'on a notification ma prochaine vidéo te remettre en ligne. Tolanda Mike Mukeba et ensuite zonga tout de suite après. Ya liboso yanga ndakiso kusinga na sepeli ngote. Ya obito sa lokolo ngako olona ko ya muso la bula matari ya pamba. Felix akamata atikiye lokolo zana ye ana sika kotia yete pour keaza na ye atikise sa e bula matari busa kambo ndiko za pamba. Na mkada ya sense pe ba comité te olona ko c'est ça médiateur national. Sur le Kaboyali, à travers la vie de Bolo Kaboya, la route c'est au Yate. Au milieu, la monnaie à l'équipe de Tangoete, et tout le monde sur la comme à sur une cardinal. Au milieu, et c'est au Patali Kabola, Koyambo, il y a Boulamatari, il y a Pamba, le salaire c'est ça, et Sila. Et Sila Kala, il suffit à quoi à ça, voilà. Et c'est lui qui ça quand les Cambois na separabi na les Cambois de c'est ça la salle ndenge à côté de la babu melo kwa na c'est babu mayango la salle ngoli wale kokile ko ça na ko na ça ko na bien c'est alors autour de au tambo na nzela et pas na biso na mboko ya biso bato na ngoma be so ko bato ba kitanja botindi bango ba ke lokuva te Kotambo ya ali epesami ya nzela mibeko soko moto sepelite akotambola po ayokisa mongongo na ye bato baso bako kotambola na ngomba ya politiki windanga bainfirmier soko basepelite bana ndingisa ya mobeko moto epesi yani po ayokisa mongongo demokrasia ndenge basala yango nzela yango mosusu yali bato bakita na balabala bayokisa mongongo po baba kokamba mboka bayoka baloba soki tokaki bato te
bango wana balobi tokotisa yango na makambo oyo tokosala mpona kobongisa mboka pourquoi bandeko ya UDPS bakotambola nsima ya lobi mokolo ya mine nakopesa bango maboko na ngai nakopesa bango makasi ke bakela liboso nasi nalobaki yango te na etumba oyo baa nango wana eri etumba ya UDPS na FCC te eri etumba ya FCC na Kongo soki esengi te ngambi Mokebai biso ngambo ya biso topesa ni maboko topesa bango maboko bakozwa maboko mpe nakendaki mosika nalobi lokola naokaki bato ya FCC bakopakolaka bakolobaka te cohabitation tolobi so coalition te nayebi kote cohabitation eza mpasi mpona bato ya UDPS mpo bakokabwana bantoma na bango oyo bali nsima ya gouvernement ya ilokaba bakobima bakozwa so mosala te bato mosusu bakobanga yango kasi soko lelo te bandimaki ya cohabitation bayeba te mokolo wanga si naloba mokolo wana Félix nakopesa ye maboko na ngai eza te ete tosolola na ye toyoka na likambo wana mokolo wana tokopesa yango mpe nalobaki yango te nakolikia te bakambi ya lamuka banzela naloba mokonzi faologi mokolo ya poso leki nakokola na likambo ya suka biso lamuka esengelaki te totambola mokolo ya poso naye koloba te yali su poso ya lobi awa te yali poso ekola samedi oyo te semaine oyo ekola poso oyo ekola nsima mais oyo sobi UDPS bakosala te bango bakosala oyo ya bango nde napesi bango maboko tokumisi bango bango bakosala oyo ya bango oyo ya mokolo ya mine batamboli biso mokolo bakolika te ya mitano oyo ya poso ya nsima mpo biso tokolika tosala yango tozala Kongo mobimba bakongomani ebanso epai nyonso kongomani na jwa nyonso eyali etamboli wana eyali mpota tokenda nano akoki bango bakozwa Voilà, donc Bouti Kolandawana, Mike Mokebai, Oyo, a pris position très claire, hein, Oyo, y a lobby, que marche et IDPS, ils allaient bénéficier d'un soutien, et certainement peut-être d'un soutien à la Mokanyo, surtout même si, bako accompagner UDPS peut-être pas, pour Bango Moko, prévoyait qu'il va ça la marche samedi, Oyo, mais, reporter un commis samedi prochain, parce que Bango Baza ko envisager marche Salamaka na Kinshasa, mais salema na ba province nyonso to Mike Mokebai ya lobby UDPS na bitumba oyo ezali bitumba ya bosolo bitumba moko malamu pona peuple UDPS akozwa soutien na bango pe akei musika koloba ke bandeko ya PPRD balobaki que balingi cohabitation après moi ba matata nungu ezalaki entre bango na UDPS ba préférer cohabitation Mike Mokebai a saisir balobon à lobby boti kolandaye que soki Félix Tshisekedi a joué de la cohabitation yé à kotendre le boko aza prêt à soutenir yé pe à soutenir né sans contrepartie donc à kosenga na yelo komoko te aza pe na besoin kutana été mais à soutenir yé kaka malamoko est-ce que on surtout zali ko présager des rapprochements moko entre l'amka na UDPS est-ce que tolingi to zonga tendenge zalaki avant Genève ndenge balaki na mo cohésion mo koyoka na wana en vue ya kobondisa peut-être autour ko ben ennemi commun zali FCC malheureusement UDPS azali un peu embarqué na coalition moko azosala na yuzo bima un peu contre nature ozo mona que coalition bato balingi état de droit coalition bato balingi non état est-ce que malikani zali te que rapprochement on est ko conduire na quelque chose nous avions suivi interview à Martin Fayulu au ya lobaki qui a pardonné et qui pratiquement azako tikapé combat il y a vérité des urnes na lingi kotala de l'avant. Je crois que Wanez Ali une main tendue justement à Félix Tshisekedi peut-être que Nakati Alamuka va comprendre enjeu va comprendre que Kotika a la même position Wanez Ali risque et Kotika peut-être Félix Tshisekedi isolé Yemokona bato FCC Koyiko zala peut-être risque peut-être que réflexion sur la Nakati Alamuka mais nalingi par rapport à ce sujet où il y a quoi abandonner combat à vérité des urnes Tolanda point de vue à Mike Mokebai parce qu'il en a parlé Tolandaye et bon
na simato conclure les sons nabiso. Je rappelle que vous landa DMTV, ce que vous avez abonné, cliquez s'il vous plaît ou s'abonner na chaîne Oyo et comme on a cloche mon comme qui bima juste à côté, la cloche de notification on est qu'on permettre une fois que vous cliquez ou comme cause ba notification sur ma prochaine vidéo pour mettre en ligne. Tout landa sous souma qui mokeba azolo bela biso par rapport à combat à vérité des urnes ba abandonner to ba abandonner et ensuite tozozonga poto conclure les sons nabiso tout de suite. Likambo oyo mapono melekaki ya mabe ngana sila lobaki bandeko ya UDPS tokopesa bino maboko lokwa boko bundela Kongo lokwa mahema kitanga lobaki yango mokonzi felo alobi yango poso awa likambo wana biso totiki yango na nsima toasi na poso kwa bate mapono wana eyefei toasi na poso yango te mokonzi asa pesi nzela tokosenga tofela tolo jour mesible ndeko vete silaka te oyingai ekosilaka te pour eyali pour la solo to na posa kota Kongo na kwa bisao to ko pesa ba tusika lokola ba ya politique. Quand on dit la politique est dynamique, c'est ça la politique dynamique. Politique dynamique réalité on ne pas à Félix, OK pas à Kabila. Pour qu'on soit moi libonga oyi ba bonga bula mate politique dynamique to ba kite Félix on est biso mapona. To moi c'est pas tabo ke na mbuni bali to kotika la kanisika bana na makaniso ya biso to na vérité de na biso to pusani liboso mokonzi afuna nzela bi makambo wala to tiki yango na sima vérité de ekozalaka te mokonzi to ata biso to pusi bisi to le koya ko le bana na longaka kasi pona lelo pona bola mo Kongo mokonzi afuna nzela bi to tra sous simate to ta liboso e pona bolingo Takosana, tolokana. Pour aller comme ça, banga, et ça m'a bien réservé le temps. Là, il y a un peu de bande de IDPS, bali bango sur le moment. Ari bango bali ko pesa mi beko te kasi bondi ko va là-bas. O ko mo ya pe mboko ke. Merci, tout à l'heure. Merci d'avoir fait. Et là, on va tout banga lolo. Ya zela, na ko tika na lombango. Et ali na bete boko zio ya bila lolo, o bo sanga IDPS. Et ali na polomia. Lobi so ba mabe, boko ko mo kama su yango to mingi, to tika kanda na sima. Merci pour la Congo et fou. Toti kolanda honorable Mike Mukeba itolandi Mike Mukeba a pessibiso d'ailleurs même exemple à l'objet que la politique est dynamique ikna ilingi ko signifie que au comme débauché au longwawa au kendeboe parce que bokonzi comme inesika oyo dynamique c'est par rapport à notre position ça fait 2 ans que l'élection est salami pratiquement 2 ans et que Félix Tshisekedi ndala qui proclamé président to ebi que Félix Tshisekedi a gagné qui était biso ndeto gagné qui combat vérité des unes allons-nous continuer ya ko revendiquer loko oyo 2 ans après nde bitumbana totiki yango sima conformément na maloba ya Martin Fayulu nde moko lobi mokonzi siko sengeli total de l'avant et na kati ya kotala de l'avant perspective à venir bango bazako mona ngo ndenge nini parce que souhait ya bato belé ezalaki surtout na niveau ya population comme na UDPS asangana na lamuka pona komeka kosala contrepoids moko makasi contre FCC oyo pe koyeba kobundisa yango malamu peut-être na ndenge toza kolanda évolution ya maloba na chef ya bakonzi ya lamuka o bazalaki les plus extrémistes tozali komona que ezali kosala que moi convergence de vue ezala to bino te position ni UDPS ko adopter mais je pense que convergence de vue wana ko sala que lobby rapprochement moko ko zala po botanini to ebité mais peut-être conformément peut-être na souhait ya ba congolais belo ba lingi batona bakoka kosangana pour que bakoka ko sala en sorte que makambo neto ezako lekana na niveau ya seni et koka kosala malolenge zo lekana te parce que danger comme mabiso na ba même situation au toti ko vivre après ba élection pe na 2023 to continue toujours ko subir ba makambo ya bongo donc langage ya batu ya lamuka comme un peu conciliant ko banda na yemo ko Martin Fayulu qui était très catégorique boyebi que na kati ya lamuka Moïse Katumbi était le premier ya ko adopter moi position moko un peu tempérée Moïse Katumbi alobaki et sengeli ko sala siko opposition républicaine parfois ba proche mususu ya muzi tuna Fayulu ba azalaki très critique à l'égard ya Moïse Katumbi to mona ki pe ba proche Moïse Katumbi le roi ba Francis Kalombo ko rétorqué et d'un côté Bemba pe aborda qui presque na même sens
que Moïse Katumbi et na langage ya bemba pe ya Moïse Katumbi bazala qui sous vraiment comme ça l'allusion na combat wana ya vérité des urnes était baron ba comment ikota la situation de comment ikoleka dans sa globalité certainement étant pragmatique hein, rationnel puis réaliste ba monaki que oui baibaki bokonzi wana mais siko la réalité est que cour constitutionnelle a validé donc mutu oyo azali ko diriger ezali yewana alors qu'est-ce que Sengel Nabiso Kosala Sengel tout ça la opposition républicaine to bongama en vue ya conquête ya pouvoir na 2023 encore que na 2023 juste avant to comme les alliances peuvent se défaire et se refaire donc wana ezali ba jeu ya politique ndenge politique et kendaka makasi alors est-ce que c'est une bonne chose comme on a évolution na langage ya batoko ba Mike Mukeba et na langage ya Martin Fayulu est-ce que ça qu'on présager le komoko ya lobby en tout cas l'avenir nous le dira mais autre ça qu'on constater que zali moi le komoko koki ko sala masima wana auto yebina nte totano ndeni ni makamokele est-ce que zali kaka est-ce que c'est anodin est-ce que zo sala makaka boye ou bien est-ce que batumoko boye baza sima balingi ba pousser bango na ko coaliser ba kutana ba solola ba sangisa vision bazala ngo moko ba ko converger faire le kwana d'autant que na la coalition cache peu caméra en difficulté donc beaucoup de choses peuvent se passer ndetoye bakotala comme disent les Britanniques bien entendu ou est ainsi toye bako landela makambo ndeni kozala voilà un sujet tolongaki to memela bino moi moke oyo j'espère que c'est pelesibino si c'est le cas botiki la biso like hein ko sala bien beau aimer to sepela mingi komona c'est encourageant tant au monde akabongo bobo sans la péter ko tiape commentaire hein les solo pe na commentaire ko continuer pour la ninité dans la mesure du possible to ko échanger na bino à travers ma commentaire mais surtout yom tozana na abonné na chaîne DMTV cliquez au comme abonné na chaîne okobo sanate cloche moko ya notification ya mokie ko bima juste à droite hein au cliquer wana pe ko permettre comme ko ba notification dès que tu retient analyse to vidéo moko en ligne par rapport à sujet d'actualité moko coronavirus ezali to palangana te to mi batela prévention ezali seul moyen efficace pour lutter contre maladie oyo alors to ba ko respecter ba mesure barrière ndenge bakondi ba ibsaki na biso na sepele mingi ndenge bo accorder na biso quelques minutes to so la nabino tokutani très prochainement DMTV vous dit au revoir.